bandeko kati na Yesu na kisibili no sombote na tongo lelo nazana esengo kozala elongo na bino leto kolobela likambo etali Roma 8 verset 28 elobeli ke nyonso esalemaka mpona na malamu ya baoyo balingi Nzambe. Bien aimé, soko ozana kati ya mikakatano, soko ozana kati ya problème ya solo Mungu na kokubundisa yo akotinda makambo ya mabe na nzela na yo mayeba eloko moko Nzambe ayebisi biso ete nyonso oyo bakotindela mabe ya kobongola yango ekokoma bénédiction mpona yo ekoma lipamboli mpona yo. Alors ata ozo traverse ba situation moko ya mabe komilelelela te komisa Nzambe loba na ye Nzambe nayebi ke ndosa na contrôle nyonso oyo ezoleka na liboso na ngai yo okobongola yango ekokoma malamu mpona ngai. Alors bien aimé, ata eza ndenge nini passage oyo ezoloba kutu ebele koleka soki boza na ntango botanga yango elobi makambo ebele ndenge Nzambe akangoli biso ndenge asali te totambola na kati na kembo na ye. Alors sengeli vraiment toyeba ata mikakatano eza ndenge nini oyo aza na liloba na bomoi na biso lokola nalobaki eza kaka Yesu Masiya ye nde aza na liloba ya suka. Alors tobanga eloko moko te ata mabe ezali toyeba ete Nzambe akobongola yango mpona bolamu na biso moko na kombo na Yesu Masiya. Merci tomonani lobi.